Mbote banendi émission toli kati na bonzambe. Nzamba pambola bino esika nyonso ezwami bino. Ezali ngai wa bino au Mère Dorcas, la grande dame, l'apôtre des gentils. Oui, avec les juifs je suis juif, avec les grecs je suis grec, avec les gentils je suis gentil, pour l'avancement du royaume des cieux. Car la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Bandeko, comme d'habitude, toyaka poto to solola, peto pesa toli par rapport il y a la vie, par rapport il y a réalité à mokili anzambe, nzamba tie batu na ye, nzamba keli batu na ye, atie bango na mokili oyo po gloire na ye se manifester. Moto abebisi malgré ça alakisi bolingo na ye en donnant son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Lelo tozo vivre na se na moi oyo etondi na ba réalité à lolenge na lolenge. Et esengo nzambe eza ete yo ozala bien, esengo nzambe eza nga nazala bien, esengo nzambe ezali ete na mokolo na suka tozala na elongo. Mais satana alingi yango te, yango moni akokota mbutu na bavi ya bato na balolenge ebele. Nde ntina oyo tozoya po topesa toli, po tolakisa bana na nzambe ete malamu na mabe esengeli kokesenisa yango, po ozala bien eza na nzela oyo ifo olanda to pe makambo oyo ifo sala. Bandeko, pendant un certain temps, ça fait pratiquement plus ou moins un mois, tozo ko lobela sur ba cause ya ba divorce. Tozo lobela sur ba cause ya ba divorce. Lelo oyo toye kolobela elo mosusu. Et selon que le Seigneur atie na mitema to pe na motema. Oui. Nayebi ete yo ozolanda video oyo ozala desu te. Nzamba pambola yo na yango na kosenga na yo bisika ezwami yo. So kuta na libaku ya kolanda video oyo partager lien. Nayebi te ozotala na Facebook, ozolandela yango na YouTube. Partager lien sala large division pona kobikisa milimo oyebi te lien oko partager ekutana na nani nani ya kolanda yango na sima na yango oyebi te ntango mosusu milimo moko kobika nzamba kozanga te kokanisa yo. Oui, lolenge na uta koloba bandeko tozolobela sur ba cause de divorce depuis un certain temps. Mais le Seigneur a permis ou encore a tie conviction na mitema tomeka ko solola par rapport ya makambo zo koleka zinga. C'est vrai, le divorce fait partie, mais ezaka yango te toyebi mokili tondi na makambo lolenge na lolenge. Et bandeko nanga nayebi ete ça fait depuis quelques jours to moni ba image moko ya malamu te na réseaux sociaux ya prostitution ou encore prostitution écoute eza malamu bestialité batu baza ko sangana na banyama oyo ezali abomination na miso nzambe. Les amis, le péché mastope na lingala masumu to pe lisumu eza mbindo ya mabe na miso na nzambe. Mais abomination eleka même lisumu eza eloko mususu. Faut lukela ngo vraiment kombo mususu parce que eza eloko oyo s'il y a de ces choses là on nzamba supportaka te eza ba abomination. Tomoni lolenge nini ba jeune fille bilenge basi kitoko bakosangisa nzoto na banyama pona bazwa mbongo. Je vis ça, ça fait pratiquement une semaine. Et pendant que je regardais ces images, le Seigneur me donnait un thème. Et na milobela ki nazela sima mikolo. Et soki tosilisi makambo tozolobela. Et bon peut-être
tokosolola makambo yango. Et je savais qu'il y a temps parce que thème tozo exploité sur le divorce est tellement profond que tozo à peine l'introduction et ça peut nous prendre peut-être avec je sais pas 2 séances dans la semaine et tozo biso ata 3 mois. Et le Seigneur a insisté à ce que bandeko naya kolobela makambo oyo na kolobela makambo oyo nalingana zelisango mais namoni molimo na Nzambe azangisinga kimia. Le Seigneur est venu m'enseigner, pardon, me parler. Le Saint-Esprit est venu me parler. Et puis, avec pas mal de signes, on a comprendre que non, Nzamba na posa batu babika. Nzamba na posa batu babika. Bande kotomoni ba image, partagez lien, partagez émission sur Zolanda YouTube, sur Zolanda na Facebook, partagez ba image, Nzamba opambola yo. Et aussi la bola muna mutu moko et kosunga pe ko bikisa milimo parce que boyebi te et nini batu ba ko traverser actuellement. Et ma combien zolo ba livre proverbe délivre ceux qui l'entraînent à la mort. Vous voyez, il y a plusieurs façons, plusieurs manières où ba ko traîner batu na kufa et sengeli okangola batu wana. Tu as tout intérêt de le faire. Et lo lenge nini okangola bango ba lo lenge za ebele et na kosunga de façon que bato wana babima na mabe to pe ba oyo balingi ta mosu bakota maintenant bakoti te babima yango bisika ezwami yo nde na ote koloba partager lien et ça la large diffusion et s'abonner na chaîne na biso YouTube MDGDTV mafuta ya sika car ndenge oyoki nde na lobi yango M comme maman, G comme Georges, D comme Dorcas, D comme GD, oui, D comme Dorcas, M2GD, TV, mafuta ya sika, Nzamba ozanga te kopambola yo. Bande kotomoni bilili, esali pasi, esali somo, esali nzoto malili, komona lolenge bana basi, bako sangisa nzoto na banyama. Bande ko oyo, to ba Congolais, to yebi, n'est-ce pas? Na Congo, tant tozala na Congo, na Afrique, surtout na baelanga to bande ko mona koma teske bambua babanda ko s'accoupler et oka batu batondi et na suka nango et toyebi ezala oka peut-être bakangami au fait. Oui, toyebi to mona biloko wana et réaliser ndenge banda ko mona mbwa ya mwasi na mbwa ya mobali, mbwa ya mobali likolo ya mbwa ya mwasi, sikoyo mbwa ya mobali amateli mutu, amateli mwana mwasi asali 4 pattes. Quand lokola nyama e mbwa mobala mateli bandeko vrai sens du mot e kosangisa nzoto e sali pasi e sali somo e sali mawa e suki wana te misusu e bana basi baza koleshe bango si fotolo bana lingala kolembola bango bolimbisa bandeko esengeli toloba yango ezosala pasi mais nous devons en parler e na bomwasi na bango na nzoto na bango bomwasi e na bambua esali pasi e mususu bango nde bana basi bazoko sala même acte epai na bambua ya mibali bandeko esali pasi kaka pona mbongo e namoni image moko malheureusement e moyen to tcha bilili wana ezate et parce que c'est vraiment indécent et eza salité makasi depuis eza soni donc c'est pratiquement possible to tcha yango po bomona yango et bato bamonaki ezo circuler na ba réseaux sociaux eza partout eza tellement mabe namoni jeune fille moko aza ko melisa mwana ya mbwa libele bandeko s'il vous plaît azwi libele apesi mwana ya mbwa ndenge bapesaka bébé ndenge mama melisaka bébé libele atie na gauche mwana mbwa abendi alongoli ye a transféré a changer libele mususu chose étonnante et namoni mabele bandeko bolimbisanga ezobimisa milk mais mwana mwasi wana boti te imaginez mwana mwasi wana boti te milk wana euti wapi ngana ototuna mutuna et milk yango bandeko toyebi milk ya mai ya mabele bamamo baboti bayebi mamu na oloba ezalaka mai milk ya babebe ezalaka mai mais milk wana bandeko on dirait nido balekisi yango siko milk kilo ya ndenge wana mbwa azomela bandeko esali pasi esali somo esali nzoto malili ezangisi pongi
ezangisi kimia epesi mituna esali pasi nde lelo toyeba ndeko mpo tosolola toyeba ndeko mpo topesa toli toye topesa toli na bato balingi vi ya mbangu toye topesa toli na bato balingi vi ya presse toye topesa toli na bato balingi vi ya facilité to mpe balingi kozwa gratuitement. Laisse-moi te dire et laisse-moi te choquer. Na sena moi eloko ofele ezalaka te moto akosa yo te. Na sena moi mbongo facile ezalaka te moto akosa yo te. Na sena moi eloko ofele ezalaka te. Na sena moi eloko ya gratuit ezalaka te. Je vais te choquer, même le salut n'est pas gratuit. Soki salut lobiko ezalaki ya ofele bande konde mutu akota lifelo azate mutu nyonso alinga kene lola elingi ezala automatique sala buzoba sala mabe mais on se retrouve na lola. Voyez, vous comprenez? Lobiko eza gratuité esengeli ondimela Yesu esengeli ondimela Yesu otambola kolandisama ya makomi to pe ya lolenge na ye po mona nzambe. Sans cela omona nzambe te. So ezaka na bibebo to na maloba omona nzambe te. Vous voyez, même le salut n'est pas gratuit. Muto akosa yo te. De quoi tom sayembi alobi ata eloko ofele senga ya critère. Donc déjà et bannir ofele wana elakisaki eza so ofele te. Vous voyez? Balobi eza gratuit mais il faut critère. Donc so mit critère te ozo eloko wana te. Ce qui veut dire ya so gratuité. Na sena moi bandeko eloko ofele ezalaka te. Na sena moi eloko ya mbongo ya facile ezalaka te muto akosa yo te. Et mbongo ya ofele ezalaka te parce qu'il est écrit tu mangeras la sueur de ton front. Et le diable ne fait que copier Dieu en mal. Vous voyez? Et onyo sonzamba sala a établi ça. Satan a copié en mais en mal. Lelo bandeko na elibiso li solo moko ya pasi par rapport à bamarambo to uti ko introduire na yango. Et ezate que en fait une histoire vraie. Déjà preuve ya li solo na zobeta eza bamarambo yo to moni na ba réseaux sociaux bana basi na banyama esali pasi esali mawa. Vanité de vanité, tout est vanité dit l'Ecclésiaste. Yaya bomengo oyo koluka bomengo oyo je sais pas koluka à tout prix. C'est vrai ata lelo zui yango okenango wapi okufa lobi nani yango si akufa bakunda ye na ba million nani si akufa na kati ya cercueil na ye batie ba dollar batie ba or na ba cuivre na ba diamant ata soki balobi batiela yo mbongo ata so balobi batiela yo ba immeuble oyo sombaki tango ozalaki na bomoi osa nango nini puisque ta mémoire est oubliée dit la Bible. Le mort makomi sur le livre Ecclésiaste je crois dans chapitre 7. Le mort baebi lisusu eloko te bayeba si bakufi baebi lisusu eloko te mémoire na bango ekomi oublié osa nango nini okenango wapi ekomaka mususu bandeko bopesanga litoi bo prêter attention na mamu na koloba nzamba alinga solola na mutu moko certainement mokili oyo bozomona ndeko eza na makambo mokili oyo ozomona bandeko na ngai etondi na makambo mokili oyo bozomona bandeko eya na bamabomba mimoko ya kosakana te. Avant nabeta lisolo na ngai thème oyo tolingi topartage na yango oyo tokopartage na yango pendant un temps parce que napesaki dernièrement napesaki baprogramme ya chaîne na biso et chaque lundi na chaque samedi tobanda kozwa ba direct. Bon, en fait tosala effort tozala na ba direct chaque jour oyo kozala bamakambo misusu pe et parce que eza chaîne oyo eza socio-culturelle toza na bamakambo ebele toza na fondation oyo des fois tosalaka ba action et toza na bamakambo vraiment ebele oyo tosalaka to mpe isengeli tolobela to mpe tolobelaka déjà et yango tozosala en sorte que bandeko bino oyo bolandaka biso vraiment bozala dessus te bozanga actualité te. Sur ce chaque lundi chaque samedi par rapport à ba thème oyo tozo développer et lundi déjà tobanda kozwa et tozo continuer sur les divorces, les causes de divorce eza thème oyo ezopambola bato ebele
Et l'autre fois, on appelle ça qui R 21h, heure de Londres, ça qui erreur parce que na DM5, tu le carapé 21h lundi. Donc, chaque 19h, chaque 19h à 20h, heure de Londres, na MDGD TV, bon, on reçoit direct. Et chaque samedi, na même heure de 19h à 20h. Et bah, jour, missou, souper à semaine, de 19h à 20h, mais toko fixé pour to et bah, journée na journée. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, chaque lundi, chaque samedi, de 19h à 20h, heure de Londres. Et lundi, toza na ba cause, to peut le pourquoi il divorce. Et samedi, toza na thème o tozo bana développer sikoyo. Et na pesi yango kombo na lobby les mystères de plusieurs sonorités. Les mystères de plusieurs sonorités. Na ebi lingala malamu penza te mais na omeka na limbola ngo moke. Mystère eza mabombami. Mystère eza mabombami. Les mystères de plusieurs nous avons eza marambo ebele eza ebele n'est-ce pas ebele voilà mabombami ya sonorité en fait eza synonyme ya son ya marambo oyo toyokaka na mosika voyez un peu j'ai certainement na se faire comprendre mabombami ya makambu ebele oyo toyokaka bon, c'est vrai et mais néanmoins quand même je me suis fait comprendre en fait voilà c'est un peu ça le mystère de plusieurs sonorités je cite l'argent la gloire la célébrité l'élévation et tout ce que nous connaissons, nyonso moto alukaka, nyonso moto abomela nzoto, et notoriété, pouvoir. Ouais, nous allons parler du mystère ya ba maambo wana nyonso. Déjà, ba maambo bandeko na uti kotanga pour na bato oyo tar mosusu basambrouillaka. Ça se mérite en fait. Ça se mérite. Et nous allons introduire par rapport à mbongo, hein? Et nous allons introduire, nous allons parler sur l'argent. L'argent. Mbongo. 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 Oezo bomisa bato. Apôtre Paul alobi, bato oyo, ba mikoti sa na libulu wana, ba mikoti sa na kati ya ba problème. Les racines de tous les maux. Les maux, c'est des problèmes. Des tourments. Donc, en fait, c'est ça, c'est un peu ça. Mbongo, bandeko mbongo. Mbongo, mbongo. Mystère. Oye bomba mina sima ya mbongo. Mbongo toko mona. Mbongo toko lula bandeko. Mbongo toko envier. Mutu nyonso alingi aza na mbongo. Ya malamu. Makomi elobi. L'argent répond tout. C'est vrai. Quelque part, ils ont bon. Voilà, ils ont bon. Parce qu'avec l'argent, il y en a ba belé au sala. So za na ngote et ils a passé. Et mutu alingi aza na mbongo, ils ont mabete. Mais koluka kozwa mbongo à tout prix. Ne place koko so ezwami. Na habité tout temps à verser liboso. Avant tout temps à lisolo. Tout temps histoire oyo, une histoire triste, les amis, choquante. Et yana ndeko mwasi moko auti kotika biso. Aza congolaise, asali testament. Asali testament, a contacté mutu moko oyo akoki kopanza sango na réseaux sociaux et pona ko alerter et puis ko prévenir ko épargner ko bikisa milimo écoutons son histoire vraie. J'ai été contacté il y a quelques jours par une petite fille de 23 ans, s'il vous plaît, 23 ans, Sossad, copropriétaire d'une villa à Gombe. L'âge à 23 ans. Elle est étudiante à l'université X. Elle est en G3, communication. Elle roule carrosse. Elle voyage quand et comme elle veut. Bref, elle mène une vie de luxe
avec son amie Priska. Elle est venue se confier à moi et m'a supplié de publier son histoire pour sauver d'autres filles et sensibiliser les parents, mais veut garder l'anonymat. Aliba yeba été, mais ce qui est important, c'est les solo azobeta. Je lui ai alors posé quelques questions pour avoir une idée réelle sur ces allégations qui semblent être irréelles mais vraies. Oui. Le monde. Nama ambonango. Kinshasa et Koufi. Wana commentaire yandeko. Wa obeta li solo. Nenga komi. Convier mutute. Oui, je la donne raison, effectivement. Oebi o asala raté. Sepela na o ozana yango. Oui. Nenga komi awa. Parle-moi de toi en dehors de ce que je sais déjà. Wana ndeko wana tuni mwana mwasi motuna. Oaye ko se confier pa inaye. Et la fille va répondre en disant ceci. Je suis issu d'une bonne famille. Mon père est un homme connu et ma mère n'est pas non plus inconnue du public. Tout a commencé en 2012, quand j'avais atteint mes 13 ans. J'étais une fille bien. J'avais mon copain X à l'âge de 13 ans et je fréquentais l'école belge pour ma formation. Donc déjà l'école belge, c'est que une bonne famille. Mon père était tout le temps absent du fait de son travail et ma mère, elle passait plus de temps dans son travail avec ses problèmes de couple avec mon père qui les préoccupait et qui la rendait insupportable. Le parent, toyoka lisolo oyo. Baboti, toyoka lisolo oyo. C'est là que j'ai fait connaissance avec Priska, une amie de la classe qui était très belle, stylée et très éveillée. Elle était issue d'une famille pauvre. Pauvre, mais à l'autre temps en école belge. Mais elle avait tout. Bizarre, n'est-ce pas? Elle se payait les frais scolaires. Elle s'habillait chic. Parlait de ses expériences et nous traitait de bleus. Wana Priska. Abana au traité bango de bleu. De bleu yuma. Bref. Bozaba bleu. Banamike. Ndenga bande au traité bango. Elle m'aimait beaucoup et une fois, elle m'a invité chez elle. J'ai séché les cours et je suis allée. Elle n'avait que 15 ans, mais avait déjà son appartement bien meublé à 15 ans, d'une famille pauvre, avec un appartement, un chauffeur et un garde-corps qui l'accompagnait partout. Elle me donnait de l'argent que parfois j'utilisais pour acheter les chocolats et autres, du fait que je ne manquais de rien à la maison. Une fois, elle est venue me voir à la maison avec son père, M. André. Pendant qu'il discutait avec mon père, on a M. André, moi et Priska, nous sommes entrés dans ma chambre pour jouer et parler. Question de lui montrer ma chambre. Elle a commencé à me traiter de moine moukié. Elle m'a demandé de ne plus mettre mes vêtements car c'est pour les enfants. Que si je voulais devenir grande, je devrais m'habiller comme elle, etc. Plus tard, j'apprendrai que M. André n'était pas son père, mais son homme. Comment changer, hein? D'ailleurs, c'est lui qui la prenait en charge. Donc, appartement au prix Kazala Nango. M. André Moutasomba.
J'étais choquée, mais je m'étais dit que c'était sa vie. Normal. En 2014, je suis passée en 4e des humanités. Elle a repris l'année et a changé d'école. Elle s'est inscrite en 4e littéraire comme moi alors qu'elle avait échoué. Azwandeni. Moi, bon, Azwandeni. A changé d'école à son bulletin. Tu ouais. Ouais. A comme en 4e, Azwandeni. En réalité, j'étais impressionnée par ses réalisations. J'avais l'impression d'être à la mauvaise place. Alors, je me demandais pourquoi elle avait tout, mais moi, rien. Biloulela, biloulela, biloula. Elle m'a mis en contact avec un certain Anderson. Il était banquier. Tel niveau, telle la relation. Moi, Namouké, à moins de 18 ans, mineur. Il était banquier très friqué, excusez-moi. Il m'a amené à l'hôtel et a couché avec moi alors que j'étais encore vierge. Je voulais prouver à Prisca que j'étais grande et capable de le faire. Le monsieur m'a remis une enveloppe de 2000 $. Il était choqué de savoir que j'étais vierge et a appelé Prisca pour la gronder. Personne ne pouvait savoir que j'avais 2000 $ car mes parents étaient presque absents. Les parents, j'interpelle à tous les parents. Baboti, tozolobela mambo ba divorce, tozolobela mambo ba famille, tozolobela mambo ba foyer. Veillons sur les enfants. Kobonga pe kobeba na bango eza na maboko na biso. Kobonga pe kobeba na bango ezo dépendre na biso à 90%. Mama soki mwana bebi ezalaka faute ya baboti. Soki mwana bongi ezalaka baboti nde bato basali ke mwana koma wana. Oui, je parlais de ça et j'en reviendrai prochainement. J'ai donc demandé à Prisca de prendre 1000 $ et de me laisser 1000. Elle a refusé du fait que j'étais vierge. Écoutez ça. Et que c'était l'argent de mon sang. Aïe, une vie sacrifiée. Elle a pleuré. Prisca a pleuré. Et m'a grondé en disant, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais vierge? Au fait, Prisca savait. Et elle savait les prix de ça, les risques. Elle savait. Et Makamuni Mwana Ekomi Kotisa, elle savait la virginité. Dans le Belaki sur le mystère du sexe. Je parlais sur les étoiles. Je parlais, Marambaba vierge, j'ai expliqué ces choses. Et Narozong Elango avec le temps. Se sentant coupable, M. Anderson s'était juré de ne jamais m'abandonner, de prendre soin de moi jusqu'à la fin de ses jours. Il a alors continué de me fréquenter malgré son âge. Malgré son âge, quel âge? 64 ans. Koko naye. Papa te Koko, 64 ans. A dévergé moi à 15 ans. A défloré moi à 15 ans. Tout en me donnant de l'argent, il m'a ouvert un compte en banque, m'a acheté un téléphone cher, des habits. À la maison, j'étais un enfant, mais dehors, j'étais une femme. Quelques années plus tard, nous avons obtenu nos diplômes d'État et sommes allés à l'université. J'ai alors demandé à mes parents de me laisser monter au homme. Et vu que j'étais très intelligent, mon père m'a autorisé de monter. Je vais interpeller aux parents. Moi, n'a aucune université. C'est vrai. Et il y a de ces parents-là qui ont déjà peut-être perdu l'autorité et cause à pratiquement impossible. Mais si vous pouvez faire en sorte que moi, n'a qu'une université, akenda musika te de façon kaza nanda eza malamu et ko épargner na mambo belé ya mabe.
On a des témoignages comme pas possible. Moi, na baebi ke akenda université. Mais baboti bayoki sangoke. Moi, na boti. Somo, n'est-ce pas? Naebi nde mwana moko akende université libanda Londres. Mayele. Aino sa journalisme. Mayele. Akekutana na baninga mabe. Bakotisien na ba secte bizarre. Mwana kata classe. Azonga, alobi aotanga soute et aosa sou mosala. En fait, c'est compliqué, bref. Et on a tellement de témoignages. Ya bana bakenda musika na ba université musika ou encore kokende na ba homme avant d'asuna ndako te parce qu'akoli. Mwana zalanika mwana. Ata ba 18 ans mindele bakumisaka na his adult. Mwana zalanika mwana. Mwana zalanika mwana bandeko. Excusez-moi, ndenge na kata ili solo, je continue à lire. Et vu que j'étais très intelligente, mon père m'a autorisé de monter. Moi, na mayele, une vie perdue comme ça. Prisca était toujours là, M. Anderson et M. André aussi. Alors que mes parents savaient que j'étais au homme, moi, je m'étais installé chez Prisca. Bon, bah, que moi, na autant, mais moi, na ke va na Prisca. Et comme son appartement était devenu petit, M. Anderson a proposé de nous louer une villa à la Gombe, s'il vous plaît, pour nous installer, afin de lui faciliter la tâche de venir nous visiter sans problème, car son statut ne le permettait pas de venir à l'appartement de Prisca. Prisca était d'accord et m'a demandé de ne pas refuser. C'était une chance. Moi, je dirais que c'est une malchance. C'était une malchance. Nous nous sommes installés et tout allait bien jusqu'à ce que M. Anderson meure. Oui, hein? Destin. Vanité de vanité. Personne éternelle sous le soleil. So batubaye barango. Ne mambo basala raté. Je n'avais que 18 ans et presque 20 ans. M. André nous a demandé de quitter la villa parce que c'était trop cher. Lui n'avait pas assez d'argent comme son ami pour nous le payer. Anderson a koufi. Yene mutabane ko foutre la villa. Et indi bandeko. Prisca fâchée, elle a refusé de quitter. Elle m'a dit toko futa. Oyoki toza basi. Ah, Nzambe. Ko bangate. Moi, je voulais rentrer chez nous, mais elle ne voulait pas. Elle a pris contact avec une grande sœur influenceuse. Elle lui a demandé de nous donner le marché. Nous sommes des. Et pour attirer les hommes riches, on a organisé des soirées de toutes sortes. Cette grande sœur Elodie nous mettait en contact avec des gens qui nous payaient parfois 100, 500 $ après le sexe, mais à condition de lui donner 25% de la dite somme. Il fallait coucher avec 50 à 60 mecs par mois pour arriver à payer les loyers et survivre de cette vie de luxe que nous avons choisie. Oui, le mystère de plusieurs sonorités, le luxe. Pendant ce temps, mes parents avaient divorcé et chacun s'occupait de ses affaires. On avait de plus en plus besoin d'argent car ce qu'on gagnait ne suffisait plus pour couvrir nos besoins. Ah oui, c'est ça. La profondeur appelle la profondeur. Ah oui. L'argent appelle l'argent. Ah oui. Plus aux okoba, plus aux gens ont besoin. Et paix à son âme. Le fait m'a dit loi yemba lobi. Tata Nzambe yokanga mawa. Na kanisa mo na osimba million pas sur aussi la maintenant on a 6 millions na moni on a besoin de 10 millions. On avait de plus en plus besoin d'argent car ce qu'on gagnait ne suffisait plus pour couvrir nos besoins. Nous en avons alors contacté une autre influenceuse, Natacha. Elle était gentille et nous a mis en contact avec Alaji.
Les marabouts qui devraient nous laver pour nous permettre d'attirer les hommes riches de Kinshasa. Il nous a donné des conditions inhumaines. Ah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On devrait parfois coucher avec Louis, les marabouts, par derrière. Manger nos menstrues. Dégueulasse. Sortir à 3 heures pour coucher avec des esprits. Au cimetière sans parler de fous. Elle couchait avec des fous même. Batamaboma. Fallait ba bimana bango. Pona bango ngenge. Fallait ba lire à makila na bango. Makila. Ouabasi. Ouais. Pona ngenge. Fallait ba yelala na milimo na ba cimetière na ba 3 heures du matin. Nous avons fait tout ça pour devenir plus influentes et séduire les hommes qui avaient des moyens. Tout allait bien. Nous avons même acheté les villas en question. On voyageait partout, on roulait carrosse et aidait les pauvres. Je suis passé en deuxième gradé à la première session et je suis allé montrer mes points à mes parents. Ils étaient fiers de moi. Moi, la maëlle, ils avaient confiance en moi et croyaient que j'étais toujours cette petite innocente. Donc, moi, na béba, à Komakoko, kilométrage. En 2021, j'ai eu la chance de sortir avec un des hommes les plus riches de l'Afrique. Il m'a même demandé un mariage, mais les marabouts nous avaient interdit de coucher avec un seul homme plus de 5 fois. J'étais tombée amoureuse de lui et j'avais couché avec lui plusieurs fois. Un matin, il ne voulait pas me sentir et m'avait chassé comme une chienne. Bikile baby. J'avais compris que les fétiches ne marchaient plus. Nous sommes allés voir les marabouts. Il nous a demandé d'attendre une année parce qu'on pouvait faire ces rituels 2 fois la même année. On était fichus. On a vendu certains de nos bijoux, voitures et autres parce qu'on ne pouvait pas accepter de retourner en arrière. Oui, c'est comme ça. Les Alabongo. Les Alabongo. Nous avons alors contacté Maman Mado, une grande sœur ancienne dealeuse. Elle nous a présenté à Monsieur Amissi, un grand dealer. Lui nous a montré le chemin de Brazzaville, où nous avons rencontré Monsieur Agpala qui faisait prostituer les filles. Sauf qu'il disait qu'on était trop vieille pour ce job-là. Moi, à 18 ans, babenge mokolo. Je sais pas, 20 ans, tout ce que vous voulez. Donc, ses clients préféraient les mineurs, mais qu'il pouvait nous mettre en contact avec son ami, sauf que ce n'est pas une histoire facile, bien qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Très curieux, j'ai posé la question si c'était combien d'argent. Il nous a dit 3500 $ pour 3 heures. C'est quand même beaucoup, hein? 3500 $ juste pour 3 heures du temps. Je lui ai dit qu'on était d'accord. Nini tosalité. Tosala déjà tout. Nous avons fait les partous, les doubles voire triple pénétration anale et vaginale. Nous avons couché avec 2 à 40 hommes par jour. Le vieux et les jeunes. Et bon, au cas oyo. Tosalango nini. Tosalango. Au fait, tosalango déjà. Arrivé sur place, le travail était celui de coucher avec des chiens. Auto monde dans les réseaux sociaux. Ah oui. Et à ma solo. Arrivé sur place, le travail était celui de coucher avec les chiens. Faire non seulement les rapports sexuels, mais également les embrasser et leur faire la pipe. On a vu ces vidéos. Moi, j'en ai vu. Oui, des filles qui faisaient ça. Des filles qui faisaient ça, oui. J'ai vu ça. Des gros chiens par personne à Nzambe. Prisque avait refusé. Moi, j'ai accepté. Je l'ai fait pendant 15 jours. Hey! Et je suis sorti avec beaucoup d'argent. Le propriétaire de ces chiens avait beaucoup apprécié mon travail et m'a engagé comme femme de ces chiens. Djogo Yarosaranate. J'ai convaincu Prisca. Elle a accepté malgré elle.
Nous y sommes restés pendant 3 mois et sommes rentrés à Keene avec beaucoup d'argent. Mais mon corps n'était plus le même. What do you expect? Au début, je croyais que c'était juste des infections vaginales, mais peu après, j'ai commencé à perdre les morceaux de mon vagin. C'est rien, n'est-ce pas? Je suis allé voir un médecin. Il m'a dit que j'avais une maladie rare qu'on ne trouvait que chez les animaux. Qu'il devrait parler à son ami vétérinaire pour en savoir plus. Moutou. Alors, comment la maladie de Banyama? Donc, il fallait que docteur à Banyama. Pour traiter le cheval, bamboa, pour traiter Moutou, s'il vous plaît. 3 jours après, je suis rentré à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était incurable. C'est comme un cancer et sa progression était spectaculaire. J'ai tout vendu pour me soigner et là, je sens que je suis à la fin. Je ne vais sûrement pas passer ce week-end. Alors, j'ai pris la résolution de te confier cette histoire pour le publier afin de sauver les filles et sensibiliser les parents pour l'encadrement des enfants. Parents, yokufela mbongo, kayu, ne bana balalela koyebite, ne balamukura koyebite, ne bakenda classe bazonga koyebite. Tu ne sais pas, basi bakomi na ba contact na banane. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je suis douleuse, je vais bientôt mourir. Je demande aux femmes de ne pas commettre la même erreur que moi. Prisca le faisait parce qu'elle était issue d'une famille pauvre, mais moi, non. Que Dieu me pardonne. Et la personne Oye a confié à qui Lisolo a posé une question. Prisca aussi est malade. Alors, non, heureusement. Je lui ai demandé de tout raconter à mes parents. Si jamais je meurs avant de tout lui raconter. Oui, belle Mich, mais à condition que tu sois présente pendant ma repentance. Talanyo sezongenga eza palata te. Ozo obligé à kozala neti X to Y. Wana ndenge ndeko akomi na suka o bapesa ye lisolo. Tu es toi, tu es spécial et unique à ton genre, effectivement, ne te laisse pas influencer par les amis. Aux parents, soyez responsables et mettez l'intérêt supérieur de vos enfants en premier plan. Faites-les suivre. Faites-les suivis. Elle est décédée ce matin. Adieu ma petite. 23 ans. Et ça lui passe, n'est-ce pas? Ça nous a pris pratiquement 25 minutes. Il y a autant de texte. Une minute à silence. Yo ki li solo oyo. Nayebi te. Les mystères de plusieurs sonorités, excusez-moi. Bilulela, nyonso ngenga eza olote mama. Nyonso ngenga eza olote papa. Nalobaki na ebandeli mbongo facile ezalaka te na mokili moto akosa ote. Mbongo ofele ezalaka te, eza na bato barevaka kokoma grand, barevaka kokoma ba million, barevaka kozwa ebele, mais tout en croisant les mains, tout en croisant les bras, détrompe-toi, ekosalemaka te ni na ndoto. Même kisi oyo ozokanisa okende osimba, détrompe-toi, et ozala mbongo facile, ebele bakanisa ndenge wana. Ozolanda ngai, osali nyonso kokosala. Po makambo esimba te. Obundi na ndenge nyonso. Omoni kaka no, suka nango tia mutu bakata. Ko tia mutu bakata te. Parce que ko tia mutu ba okata effectivement, okende wapi. Parce que bomengo wana okende nango te. Que servira-t-il à un homme, dit la Bible, de gagner tout le monde et de perdre son âme? Vanité de vanité, tout est vanité. Bandeko, makomi ezoloba na livre ya Proverbe. La Bible, elle est où?
23. Ah. Proverbe 23, bandeko. Na verset nango 4. Makomi ezoloba. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Pourquoi? Simplement parce que la richesse prend des ailes. Ah! Soto tangi verset et au sunga. Proverbe 23. Verset 4. Il est écrit: ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux voient-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle s'est fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers les cieux. Bozui, ebotarama papu, mbongo, ebotarama papu, epumbwaka, ekendaka, vila etikali, ya kufi, nage à 23 ans, likolo ya envie, ya bilulela. Bandeko ebele bakoti na sa mabele, likolo ya bilulela. Mutu amemaki ye, atikali. Certainement, aondimela Yesu. Certainement, apesa vine na Yesu. Mutu o amemaki ye akufi akei. Ye, pardon, amemaki atikali ye akufi akei. Mon frère, ma sœur, pour te dire que na mokili oyo tokokanaka te. Kolanda ye te parce que yo oza yo, ye aza ye. Boza na ngolu moko te. La Bible même nous dit qu'à chacun de nous, la grâce est taillée par mesure. Mutuna mutu azala na portion na ye. Tozalaka ndenge moko te. Bandeko, eyana batu basalaki ndumba, abandi yango bomwana, akenda peta mswa se protégera te. Mibali tout comme basi, mazwa sida te. Tinaki mokolo, abali pasali vina ye. Me yana batu mususu, asalaki ndumba te bamemele yango bapesi ye. Akufi e précipité. Yana batu mususu, katango alinga meka kobanda na ozwi maladi, akufi akei. Na mokili oyo tokokanaka te. Ozo ko envier ye bandeko. Oyebi te. Mbongo wana okolula. Azozo ndenge nini. Les amis, tout ce qui brille n'est pas l'or, n'est pas de l'or. J'ai toujours eu l'habitude de roloba que tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. Ne batu bakanisaka. Malheureusement, mutu azalaka attiré na o misu emona makomi ezoloba. L'homme regarde ou ezo frapper misu, mais l'Éternel voit le cœur. Cela veut dire l'Éternel sonde l'intérieur. Il sait de quoi il s'agit. La vraie vérité. Yalikambo obino bo mona, obino bo sepela, obino bo lula. Bandeko, 90% ya mbongo oto monaka. Oye baluka na mokilo ezala mbongo salite. La plupart à bateau to enviaka, oto yebi, o baza élevant dignité. O basala ba kombo, ba vandisa masolo. La plupart des mingi. Bon, en fait, mingi. En fait, la majorité, si je peux dire. Bana mbongo malamu te. Eyeba ngo ke mutu asi abeba. Aroyaka jamais ko yebiso yenga na beba. Aloba no ango te. Ya neti virus. Oye mutu so azwi sida. Alinga batu nyonso bazwa ngo e. Alinga batu nyonso bakoma neti ye. Molimo wa vengeance elati ye. Alinga boma batu nyonso. Et c'est ce qui se passe. Mutu so a baby. Posa ne koma batu nyonso ba beba. Aoyebi so te ke mbongo na pesa ko ezala ya malamu te. Aoyebi sa yo te ke mbongo nga nazala nango na zongo na nzela ya boye. Aoloba na yo te. Tango yo zo ko envier. Tango opusa na pembeni na ye. Tango okabela yo. Nda okanga yo. Ya neti mutambo. Tango ba ozwa yo. Okoka suko bimate. Okoka suko bimate. Eza trop tard. Yango moni. Yana ndeko moko aloba lisese. Alobi ba pekisa muto nano akete. Mais o asi akei ba pekisa ka ete. Pourquoi? Parce que si akei. Pourquoi? Parce que si azwami na mutambo. Satan aza muninga mutute. Ba benye risé. Cela veut dire le rise eza mayele me ya mabe.
yana bato ebele bakanisaka bamayele koleka satana ayebi ke nzela wana eza perdition mais aomisalela baformule na mutu bamakanisi ezomata ye te na okende na okota na kosinye avant eyinda na omibimela na okelukelu ya nzambe na nango yebisi kozwa ntan okeluka nzambe na nakosi yo surtout soki osi ozwaki ngolu ya koyeba nzambe yango orenonce na foi ozonga nsima mpo okende kosimba bisimbasimba yaya bosana lobiko mingi oyo batika nzambe mpo na bozwi to mpo na makambo mokili oyo bazonga te 99% bazonga te car il est écrit ton péché t'atteindra ton iniquité te châtiera et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Vanité de vanité, tout est vanité. Nani akufa bakunde na bomengo. Nani akufa bakunde na bozui azate. Ndeko na ngai kolanda mutu te se contenter na oza nango. Tokoka na ate toana bangolu différent. Ta mususu oyo zo ko envier. Onzamba bombeli o eleki o wana. Mama, papa, ya osala mabe. Conséquence ya mabe wazo sala ozo monate. Yo kanti yo peso oke sala mabe wana. O se retrouver to pour ozala neti na position ya za nango détrompe-toi. Nazara na image lo moko eleka plus de 25 ans. Pas 25 ans mais plus de 25 ans. Nazari na 5e primaire. Na bossa na ngote. Nazara na image wana claire dans mon esprit parce que et na kanga marambwe, il y a des choses et les cas j'étais toute petite mais nae bien. Nazali na 5e primaire. Nazali na 5e primaire et à chaque fois sur classe e bandi na tongo, professeur na biso maître na biso azara na habitude to banda na devoir à domicile. Il faut to résoudre to sala liboso to sa correction et devoir avant banda opesa cours normal. Nazalara dérangeuse hein. J'étais dérangeuse. Et na banova na avant-dernier banc. Boyebi Afrique, hein? C'est ça ba pupitre. Banc na mesa na ngonion sombala moko. Et na sima, banc mususu ainsi de suite. Nazali na avant-dernier banc na sima na ngai pupitre mususu. Tozaki 3-3. So na bosanité. 3 ou 4, mais je crois 3. 3-3. Ngai na baninga mususu. Et na sima, 3 autres personnes. J'étais dérangeuse. Et ça dit que ngam na bande ko animé. Pendant que professeur maître azopé sa cours, tozo résoudre devoir, ezaki problème. Tobi problème non? Prix de revient, prix d'achat, bénéfice, gain, tout ce que vous voulez, et ainsi de suite, voilà. Azo poser ba question, azo comment, ainsi de suite. Ce qui a pesi mu Congo pour comme na tableau, tobi système a créé ezane si lelote technologie surtout na ba poto awa. Et ngana baluki na sima nazo ko animé soka zongi na sutuki na zongi et asali constat que j'ai dérangé et a interpellé nga bandeko à 3 reprises a interpellé nga tour à liboso na zongi excusez monsieur j'ai prenais mon stylo a interpellé nga tour à mibale 3e fois na place interpellé nga alandi ba camarade na ngai oyo na banai ko entraîner na ba dérangement na ngai a poser o azali na gauche na ngai question akoko lobelo akoki akangite akokite a poser o azali na droite même akena sima sala ki yango exprès atiki ngai akena sima a poser ba omi sato bazali na sima poser liboso a poser mi bale munoko mutoko répondre te abaluki siko azongelinga azwi cré na ye atuni ngai ezali 3 questions ya liboso na pesi réponse ya mibale na pesi réponse ya misato na pesi réponse atali baninga wana alobi na bango bo continuer kolanda ye azongeli eteyanga bango pe mais ti lelo image wana na bosa nango te pour vous dire muto zolanda ndeko na nga bo se retrouver na libulu liboso libulu a sauter yo meko tia lokolo bozindi okei
bosa nzela na mutu oyo monai keno olanda bose retrouver liboso na bino ebale ayebi pe nage te ntango mosusu yo mekaka mwa konage me bizarrement omelima yokufi ye mbonge ebimisi ebwaki libanda abiki yo okeye kolandaka mutu te mutu oyo amemai mwana mwasi oyo aza envie ana ngolu oyo lelo akobongola motema nzambe akoaccepte. C'est ça l'amour de Dieu, la grâce. Priska atikali. Mais Master Priska, oh, l'innocente. Wa ebake lote akufi. Bande ko via bilule la, via bilanda landa. Botala ba image, ya bana basi oyo. Basali prostitution na bambua. Stop na ebite soto benga wana komboana. Basali boniama. Bestialité. Na bambua. Bazolo babo. E balobi. On ne travaille pas. Mais on a l'argent. Nous sommes les préférés de Dieu. Et nous vivons la manne du ciel. C'est faux et archi faux. Elle travaille et dure même. Très dur même. Ce qu'on moutou a koyoka ke bango basala rate me baozo mbongo. Ah bon? Na kende na lukana eba musala ngo ezanini. Tango okene ba oyebi sote ke to bimana bambwa. Ba oyebi sote. Ba omemayo. Et tango okoma kuna, on se retrouver devant circonstances moko oyoke oko s'échapper te, tu seras obligé ya commettre ba acte o bango bazo sala kwa envie ya mutu te vie na yo pire vie na yo wana o sepela ane wana wa bogar wana aza on dirait mutu a sukola miel na miliki so a rouler carrosse a tira loboko na koko mu portière voilà nde bambala balobara abendi je sais pas beauté yoka ba stema evandi wana yo motema so beta vi wana vraiment il faut na koma lokola ye a betelo lisolo te ke na butu alala te a oyebi sote a omemayo o se retrouver que wana choix soute wana elo akosala te bakangi na mutambo olela mama fuide ezala trop tard. Ndeko nanga ko envier mutu te po yebi vérité te o mingi to mona na miso ezalaka yango te vérité. Combien bakoti na sama bele, combien ba baby. Nous parlons de la richesse, nous parlons de l'argent. Tolobi mystère, il y a plusieurs sonorités. To bandi na mbongo, eza moko ba sonnerie, eza moko ba son. O to yoka na musika, tout le monde va avoir l'argent, c'est bien. Mais mbongo ngo zongo na lolenge nini. Ndeko na ngai, si tu veux gagner l'argent, olingo zo mbongo ya bien. Oyo o sepela nango sala. Et sala musala o nzamba zo approuvé. Donc nzamba o sepela nango. Car il est écrit, tu mangeras la cire de ton front. Et la Bible déclare, je bénirai l'œuvre de vos mains. Tant ozo sana mutoki na yo, mbongo wana, soko associé o associé nzambe na kati na yango. So oza muto bengama okoma riche. Parce que mutu nyonso ta bengama okoma riche. So po bengama okoma riche te, mais ozala même stable parce que le fait ya ozala riche lingelo bateke nde oza soki nene non. Et oza meilleur to leki bato nyonso non. Paul a oloba le fait que toza na ya kolia na ya kolata cela nous suffit. Oui. Yana bato mususu abengama za muto bozwi te. Mais azo akane fiske ya kolia na ya kolata. Nzambe na lola ao sepela na ye na lolenge wana. Kozala na bozwi ya mabete e ape lisumu te. So nzamba sepela apesa yo. Salomo aoloba. Ezali lipamboli po na moto. So nzamba sepela apesa yo, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Ya mabete. Eza malamu. Mais zwa ngo na ndenga ya malamu. Bandeko esali somo, esali pasi, esali mawa. Komona bandeko basi, bilenge, bana ya mike s'il vous plaît. Baza entre 17 na 25 ans na katikati wana. Bana ba 22 ans, bana ba 18 ans, bana ba 19 ans. Balobi baza ba fille à TikTok. Donc batu ba yebi ba na TikTok basala ba ngonde batu baza à la page quoi. Bakendaka Dubai. Batu ba yebi kaka no bakendaka Dubai ko sala business. Nzoka nde bakenda olala na bambwa.
bato bayebi ka bakendaka Dubai kosala business bakenda nde komelisa bambwa mabele bazalaka basi ya bambwa bazalaka bamama ya bambwa babota bana bambwa oyo bamelisaka mabele me bato oyo nzambe akeli na elilingi na ye somo liste molai batie bakombo na bango na baimage bilongi na bango na baacte abominable oyo basalaka na kuku. Et parmi bakombo wana na reconnaître 2-3 kombo moko namona owapi nayoka owapi na bandi luka pa nazwi moko mwana mwasi wana année passée azalaka sujet ya scandale moko na net na un prophète na Congo na Kinshasa dont j'étais les noms mais bato bayebi lisolo bayebi donc abima na prophète wana imagine mwana mwasi ya bambwa bana basi oyo ba pe na ba chéri na bango ba pe na ba garçon babima na bango imagine mena des gars ba bima na bambwa baza neti ba porteuse ya virus bango nde ba oboma vous voyez et bana mibalo bango ba bima na bango ba pe na ba basi na bango ta mususu pe bana ba basi na bandako ta mususu pe ba na ba petit chéri eza problème te. Pollution sur pollution. Bandeko nanga, nta eza mabe. Makomi ezoloba. Na Ephésiens 6, je crois. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. 5, ouais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bandeko, ta ya mabe. Tant ozo vivre. Soko tali mambo salema. Mabe zala nango. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ecclésiaste 1. Ce qui était, ce qui est, ezalaka. Opekoya, eza déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais niveau makambo ezo kendele, niveau ya mabe, en fait, makambo ezo salema lelo, 20 ans, c'est vrai, peut-être tu me dirais ezalaka, oui, effectivement, ezalaka. Mais façon ezo kendele, en fait, et comme ma mususu bandeko, et ezo sala somo. Ezosala somo bandeko na ngai. Que servira-t-il à un homme, dit la Bible, de tout gagner, de perdre son âme? Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Salomon est un homme riche. Il a goûté à tout. Azala na basi ya couleur nyonso. Azala na basi ya forme nyonso. Azala na ba mbongo. Azalaka mayele. Mais na nyonso wana à conclure à l'obi vanité de vanité. Ndeko na ngai, makomi ezoloba ne te tourmente pas pour t'enrichir, car la richesse prend les envols. Bozui, mbongo, oh apôtre Paul a béni les racines de tous les maux. Yala bato ebele ba se tourmenter, bazo beta mutu, pongi ala la rasute. Makanisi meke soko tambole po anini alingi azwa, alingi abonga, akoma lokola. Bandeko, bato balingi bakoma lokola, bazala lokola, eza mabete, eza malamu, mena ndenge nini, na lolenge nini, malheureusement. C'était juste l'introduction. Oui, eza qui est important autant à l'isolo ana. Et ele biso ngonga nyonso, to consommer 1 heure du temps na biso. To continuer suite à mate ya o. Yango to senga na bino bandeko. Bo sponsoriser biso. Soko zwi mbongo na yo. Oloni yango na musala nzambe. Po liloba nzambe te yama. L'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite. To le kanaba bitando mususu tel que DM5 to futaka. So la nabiso na DM5. Tu peux appeler le papa Dani. Benga papa Dani. Webise papa Dani na ina futa émission tolikat na bonzambe. Ata pour 1 mois. Ata pour 1 an. Même pour 1 jour. Nzamba ozanga te opambola yo. Poto passer message. Poto loba nzamba tchekati na biso. Et ozali pamboli. Et obikisa milimo. Car il est écrit, il y a la joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se répand. Et sengozala feti na likolo. Tant muto apesi bomoni epai na Yesu. Oyebite malobo ezobima. Et esani na ba vie ya bato.
yango na osenga na bino bandeko bo sponsoriser biso ya na bato ba sponsoriser ba mamusu ezanga nango tina ya mabete ya mbongo na ye ya na bato ba pia ba misie ba mbongo bayemba bango ya malamu ba oyemba yo oui mais osuka na oyemba na oyeba ba robwa ko libanga ya malamu menga so na bwa ko libanga na prière ndimela ngai nzamba osalo bolamu ebele bandeko tokomi na biso na suka bosa abonné massivement na MDGD TV mafuta ya sika bosa la large diffusion nzamba opambola bino tozo continuer na thème oyo surtout bandeko oyo baza ba abonné na biso de temps à autre bokozwa ba mateya to pe continuité ya message to ya ba message nyonso tozo pesa je crois na intervalle ya juste ya ba mikolo mike 1-2 jours mais bato tam soubla na biso na ba etando mususu tel que DM5 donc boza obligé bozela une semaine à moins que bondima peut-être bozo engagement bo soutenir on attend mususu na semaine mo bozo biso ata 2 fois ata 3 fois tout dépend de vous si réellement vous aimez si réellement bozo pambo na mateya oyo en tout cas bo sponsoriser biso nzamba wa pambola bino pona lelo bandeko to suki awa nous continuons sur ce thème les mystères de plusieurs sonorités bason toyo kaka la gloire les richesses l'argent l'élévation les succès la célébrité nini ebombami na nsima na yango oyo bato bayebaka te ebele bakoti na sama bele likolo ya makambo oyo nzambe apambola bino merci